Au moins à côté kuna garçon mo azolo ka visa ne ya Fred ici d'azolo ba n'importe quoi baninde makasi na kini na ebande makasi ngai maison mère récitera liste ba tiba Fred Akimbe ba jazz ba Adam Siluzolo ba Juvenal na banzele koma ega soki bato ya maison mère ba Moniken piane koma yoken mais bato wana tu bazala tambola les po ba ebanité visa na ngala bote bele ba tshwana mo sa mo na zabi ko se réserver ce qu'on a dit na communiquer que non manquer parce que trop c'est trop moi pas dans sa communiquer na bloquer pour aller parce que au monde c'est que débordement manquement bembe no mboka ti bola mama na yo Congo France nous sommes bango na biso nous sommes bango ikara molai pense.com site ya solo masolo ya danzo masolo ya kitoko bapara bato te nga tofingi bapara na nga tosali bango 10 émission nga na ofinga bapara no te le 26 décembre ya l'an 2000 wana Jimmy Mukendi je pense akozala pas azala na mboka tie na village Congo France nous sommes bango na biso nous sommes bango ikara molai pense.com site ya solo masolo ya danzo masolo ya kitoko. Bonjour à vous chers internautes, merci d'être branchés sur la meilleure chaîne du moment www.congofrance.com avec le patron du site, Monsieur Josué Lili Pumba, la peau noire à la tête blanche, et notre grand manager Junior Boukson Boukassa. Bon voilà, merci à notre grand manager Nabi sur Congo France. Merci à toute l'équipe de Congo France qui travaille toujours arrache-pied pour que Mboulo et Kendeka Malamu, Wana Moni Mouna, c'est artiste mobile Mouindou, Nassima caméra, na prise de vue, na Moni douceur, bienvenue. Narata montage, Yéné Misapesa, la Rane Makam, et ça a ramassé la chaîne toujours là pour vous servir comme d'habitude. Encore une fois, je reçois pour vous Ken Piana. Vous voyez que ceux qui Ken Piana continue à plateau, ça a ramassé. Pitopa les quotas. Il y a côté ça Pitopa les partout. À côté ça Pitopa la chaîne est belle. À côté ça Pitopa la Congo France. Bonjour à toi Ken Piana. Bonjour Sarah Ramazani. Bonjour Banderotou. Bolanda biso na yebi ke batu vraiment baza ebele bazolanda biso. Donc il n'a pas si peu. Merci à trop na Sœur Pauline Lumumba pour na ba conseil. Merci Nadel Dioro Bagou Danger pour na ba conseil. Nathalie Neymar ba merci belé. Venanga Jimmy Belao, venanga Jimmy Belao. Moi Miradia pour le tout puissant. Ba venanga ba Gauthier mascotte, ba tu baza vraiment belé quoi. Merci à toi Ken Piana. Ken Piana banaka na mutuna oyo. Ba be komi porte-parole à Roger Ngano. Babi Roger Ngano a répondu soutien yom to comme répondre à place na. Babi komi petit mukala na ye to petit bitina to porte-parole na ye. Ezo ebalaté pour ezo ebalaté. Bon, Sarah Ramazani, ils ont un problème moroté à Roger Ngando, on a répondu. Roger Ngando a zalipé, quand même, Roger Ngando pas mérité de respect. Et moi, je suis Roger Ngando, notre camarade, Nabino, au moins, la grosse simolia, l'équipe, à Zolo, n'importe quoi. Au moins, à côté, qu'on a garçon, moi, Zolo, qui a visé à Fred ici, à Zolo, n'importe quoi. Ce qui est totalement pénal, n'engue à peser pénal batu. N'engue à peser batu. Batumsu ba ezala po Roger Ngando bon afongoli mututu faveur ya kosala ba bêtise ya mso na kombo na e mais bato wana ba peser na po Roger Ngando ya zoko répondre il te faut répondre à place na oh yo ici na problème nini o ngala ko répondre na place na ya komikaka botuna ngate botuna Ken Piana botuna ngate botuna Ken Piana bon ezali par rapport ya mso savoir faire dans ngai ba journaliste tout bolega na internet ya bino tout bango tout te na bino tout nana kanga ba TV akini na ba TV akini pena ke non oza pena impact na Kinshasa mutazate peut-être santala na bato ya ba internet ezaka Ken Piana ye moko ndaza na charge ya makasi na ba TV akini pena poni yo nazala pe kilo yo bite nga na kilo ngana soki lelo ba cité ba kombo na biso même na ba internet yana ka auto renye lelo ba cité ba kombo na biso batu ba bando sala biso qui cherche obite ke yo tambola l'aise na kini menga na tambola mal à l'aise kasi mona vite yango babo vous vite nga ngata manga l'aise po za mutabarando okuta barando batu mususu na yebani nde makasi na kini na yebani nde makasi ngai maison mère récitera liste ba tiba Fred Akimbe ba jazz ba Adam Siluzolo ba Juvenal
na banzele koma ega soki bato ya maison mère ba moni Ken Piana koma yo Ken mais bato wana tu bazala tambola les po bayebani te moi bolo ba père moi vérité yango ce que ko tirando ya Jaël Chona Roger Ngandu babiyona Jaël Choko finga na ko sarana te Ken Piana oza kilo papa Ken Piana problème nini Marama Roger Ngandu ozo kotango et comme est-ce que ba continuer ba voice bazo finga kayo bazo finga maman bato avani na ye. Bon, na expliqué déjà bana Congo, ba danseuse nyoso, mututu a passé na ki danseuse, ba danseuse tout bazana na baba impoli. Ah bon? Vous comprenez mutu nga soki danseuse a fini na enga na ok na danseuse wapi. Danseuse nyoso réputation danseuse tout ya RDC, to yebi ke bazala na bango ba impoli. Vous comprenez? Netinga ndeko tangi Jaël soki a fini nga na mona ngo gravité ya za danseuse albuso fini nga te. Non, tu as son voice. Azami danseuse albuso finga te sko esanga. Na ochelo ka nini? Zero. On comprend. Nous c'est mon visa na ngala bodo bele ba tshana ngasa nga mona zabi ko se réserver ce qu'on a dit na komele que non manquer parce que trop c'est trop. Moi pas d'as na komele na bloqué pour yo parce que au monde c'est ko débordement manquement bembe no mbo quartier di bola mama na yo. Oza comprendre. Babi Makambu. C'est réservé. Ce qu'on a dit na komele que non manquer parce que trop c'est trop. Moi pas d'as na komele na bloqué pour yo parce que au monde c'est ko débordement manquement bembe no mbo quartier di bola mama na yo. Mama bato avani na ye Ken Piana. Et combien de niveau non ndeni? Na ebi na nga pété. Bon, nga na comprendre raté, nga makila na nga igala na ba danseuse. Et si mbarate ba danseuse ba finga la maman na nga bongo. Ba danseuse tout, ba finga la maman. Moi ba fingi si maman penza maman Ken maman. Voilà, et ça na comportement ya ba danseuse ba danseuse yango so mona gouvernement excusez biso soki bomoni leader moko boye peut-être a beti danseuse. Bo pesa la mingi pe ba leader fotité. Pour ba danseuse ba na bango ka na ba manière ya ba manière ba seule manière ka ndengo zo ka yo mona ba voice. Mais babi yo pozo kotani makamonde to babi ka mingi to bunsa maniki awa na ba dona journaliste mususu o cheki so mbona nje babunda bakuta babunda Ken Piana ba yebe makambo te ko mukuta makamonde ni. Sala émission na maniki tuna biloko wana ayebisa yo e bongo yo kansi moto abundisi bato apia so moto suspension. Sala émission na maniki ngazala compter na ba acte posaki te yango moni azo suspension. Ezana ndenga mabe. Baba yo ni mto mto atra makambo yo mto cheki mbona nje babunda. Ah beza ngo mo ke ba niveau mabe. Mo te beza ngo bo ki finga mama, bo mo finga tata bat bafandi. Yo so monanga na finga para mutu. Kasi nini makambo ezo kota ka boye te yo so na mafingi yo bo. Yo peta ngo ko kala mtemba yo peta mususu o finga pe lisusu. Ngana go finga ba para batute. Ngato fingi ba para na ngato sali bango 10 émissions ngana finga ba para note. Moi ce que maman fallait pour parler maman presse baby presse baby makasi presse tozo ba souté musana biso ni déontologie ni to comme ko ça maman boya soni donc fallait pour pas na conférence de presse et luki makamna ba journaliste o fallait pour pas manquer ba journaliste fallait pour pas azui biso na valeur té après biso valeur na biso té ba journaliste be ba tombo ki ba non fallait pour pas ko ba bongo té polémique banda kala ba ni lelo té maman finga ba émission mais na habité ba impression par rapport à la conférence de presse. Bon au moins dit nga ba tutu ba pesinga rapport ba lobi Thierry Mukende Thierry Mukende nde mutu apelisi makambo de fallait abimi na musique na biso ya mboko oyo nga kutu seriana na alata nanu noir blanc en plus bino fo boye ba kenga Ken Piana na nanu yaya ya Jimmy Mukendi na nenga bulo nga na bima kutu liboso ya Jimmy Mukendi fallait abimisi confia bimisi fallait na album Force de Frappe pesa album ebimi na l'an 2000 le 26 décembre ya l'an 2000 wana Jimmy Mukendi je pense à cause de la page là na mbokati na village oh menga azo bisayo Jimmy Mukendi lelo so toke pai to zonge pai Jimmy Mukendi azali fuwi oyo ya Zakaya honorable Zakaya Babaso baza deuxième génération po bana liboso vieux zakla fule za ba biso ba patio refi ba Jean Flis bato vieux zakla ke fule ya mi baleza ba Jimmy Mukendi abimi na lingala facile ya pa lingala facile bato ba yeba Jimmy Mukendi te
Oui, date de création, l'ingala facile. L'ingala facile, va créer le 3 mars 2007. Donc, Jimmy Mukende azali bandeke ya 2007. Donc, moi, na mwa boya ka mikolo, ka ayeba ni kutuka mikolo. Ozoma ba biso toza bato ba 2004, toza déjà ba chaleur, ba Jimmy Mukende ba hotel la biso na ba palais to la lisaka bango ba pongité. Et quand musinga ile kinangai ya musika bongo neti Jimmy Mukende, azui o dance liboso na biso ba yaya na ye. Azui pena o dance ya loba biloko alobaki ane Jimmy Mukende oka musanga fo. Zela fali pour poser ça la honneur ya musique na biso sur le plan international. Jimmy Mukende alukaka un jour ba ebe même na Côte d'Ivoire. Mais tala ndenge fallait tonsa ba stade ya Côte d'Ivoire wana. Alukaka même ba Angola ba ye. Tala fali ndenge kenda na Angola ba yambake ndenge moko na Michael Jackson. Soki ba bi fali azo ya Angola so ba bi date ba Angola tu balata ka polo ya photo ya fali. Quand même fallait un artiste il faut te payer respect ce qui a lobby boulot na biso e baby fallait lobby ma bête yo éviter que Moussa na so za beba yebi sanga soki biso pena toza pena très puissant na moment na biso to bimisi artiste ni ozolo ba mutute mais ozobo ya makambo fali alobaki tenga na bité na boyi o kendi ana toza no na bité ki na boyi ba journaliste ndé mususu ba boyi ba sebeli na acte o initiateur ya makambango c'est Jimmy Mukende. Ngai kutu na senga so ya lingi pena a répondre nga ou bien to sala na débat. Aya pena to fandi plateau moko mais à condition to la tabiso nyoso ba sapato. Ngai pena fa muto lobi o lata sandal na sala nga na émission place moko te. À condition to lati ba sapato soti ba soulier. Bino bala bokanga manga na parti wana ma sapato ti lelo. Nga pesi na nga condition to lati pena Mutuna mutalati sapato na ye, c'est tout. Azan a droit à sa point de vue par rapport à la conférence, non? Azan a droit à sa point de vue. Azan leki ya musika na musalo. So yesu mama fala ba ki se peli seke dala. Yo leki o avancer les bayaya parole te. Il fallait ça na bino bayaya bolo. Biso bayaya fa tout loba. Parce que par rapport à la conférence de presse fali pour paninga presse, ça qui ni maramnu sa loba yo lobini par rapport. Ngai na pesi fali pour pas merci na marambo lobaki parce que fali a soulever le moko ya bien. Bato ba sala musala bien te faut ba luka ba forcer. Fali alobaki azo reconnaître presque ozo sala musala bien. Mais presque ozo sala musala mabe yango ezali presque fali alobi azo reconnaître angote. Ngako na bulaka Jimmy Mukende za ba capacité moko intellectuelle mais na comprendre te mutalobi presque ozo sala musala mabe na reconnaître angote ya koti na kati ya na lisanga bato ba ça oloba yene tout à eswaka ye na ngabula sala ka musala bien selon ndenga ajija kaye ye moko sopi boule pena sala ne musala tinate en plus Jimmy Mukende arome mabiso na ba débat ya makambo tali ba artiste te depuis banda télévision oyo atikala ne po yamba musicien te azape na émission moko te ya sala ya musique atike la biso makambo na biso na ba musicien ya zela kaka akenda filmer Assemblée nationale akenda sala en plus bataki akoma mibenga dembelaka onga notable ya Kitambo tozoka ba matanga na Kitambo to mona biso tozalaka na ba sai tozwina ti ba Mosaka héritier watana bekuta artiste wa lekie na succès musika héritier ya kapo etangi mwana Kitambo. Est-ce que lelo tambola na Kitambo moimba nani apeso témoignage que Jimmy Mukende ya ta matanga moko ya mwana Kitambo jour à ça l'erreur jour Jimmy Mukende a sala erreur a postulé on zoate voir ngo utela wapi ndani yango voir ngo utela wapi ndenga na telemelebo ndenga na kati ya Kitambo na telemelebo na mikolo yo mi pembe na fali pupa na moni na pembe na fali pupa te nga nazo appuyer ngai nazo soutenir langage oyo valable yo zo reconnaître yo moko na conscience nous zo reconnaître que musala na biso e baby bato bakomi osala ba télé réalité yebisana ba misala neti ba fi na biso ba osala ba télé réalité ba nini o finga mama na nga oyo yipa osala chronique parce que mutu ya boye baza parmi bato ba bongisa musala mutu afinga mama ya mutu sans pidé nga azo appuyer langage ya fali alobi mabete soyez pas biki na ba chaîne de télévision akobando ko pona et ya émission nyo sota ko lekaka et ça depuis ba journaliste mususu mutema pasité ken
omoni nga nde na boye nasalaka na nga déjà succès na nga sans koyamba Fali, sans koyamba Ferre, sans koyamba Wera, sans koyamba Kofi, sans koyamba Jibe mpia na s'imposer na ndenge na nga. Bato bazoka sikoyo ezoswa bango wana baza bato badembelaka ke ayamba star na Fali po mokili etala ye. Babiso kutu mama Fali pas comme star ya bandao mete. A comme star internet a joué des trophées. Babi trophée là babi Fali pour pas ici Congo. Fali pour pas ici pour rigoler babengi ça qui ce qu'il fallait pour pas ici. Il fallait qu'il fasse pas Welisat. Soit héritier peut fallait qu'il y ait Welisat. Congo kané. Nabi dimanche Fali azanango bozo ndimate ba mérite azozwa. Biso to nimanga na nima Fali pupa. Po mene ke congolais na nima raté. Te yebisanga siko dimanche Fali azanango lelo na Congo. Tokende pa tozonge pai. Yebisanga musicien nini tozona mikolo na bana mike. Musicien nini azana succès na monde ko oza succès na monde kolega Fali. Tangelanga ta musicien congolais moko. Kofi Olomide. Fallait à l'équipe Bangotou. Na minute sur le plan international, fallait à l'équipe Bangotou. Fallait à l'équipe déjà qu'on fait le miner le monde entier. À l'équipe Bango na succès na minute na musique. À l'équipe Bango ça fait pas 4 ans en token. Ah bon? Oh ba 4 ans en token de fallait à l'équipe. Ouais mon père le grand mon père Mokonzi, son nom Beli Babet ali confité fallait ça le rôle déjà. Nzambe asala la mutu makambo selo tana ye. Oza na ngota afali. Batana ba vena so mo pa opeza laki. Batana ba vena biso o rapé ezalaki. Batana ba vena so papa chéri pe ezalaki. Mais oyo pene ezali temps ya fali yozo bon yebisanga musicien wa rotuta telo ki aza danger. Akende place air que les aux États-Unis bakanga tana air que les photos soki air que les andi. Photographie featuring na lobi ba yemba te poko yembeza la procédure ya mulai akende air que les andi mabakanga na ya photo poko yembeza la kena pesi exercice na lobi ba photo air que la boya basta mike ba boya photo te la sepela kuna photo moi orthographe moi tangelanga ba musicien o ke so ba kepe mena air que li andi mabakanga photo bazana bango basi baza faire rigolo za héritier watana baza ba artiste baza belé kasi na papa chéri kushangi en tout cas ba artiste tout ozotanga kombo wana Kelly, maestro Pazali. Yo to la masolo mususu ko. So bi natangile ba artiste kasite Kempiana. Obi na natangile ba artiste o ba ko kanga photo. Ngai kutu Kelly abo kanga nanga photo bongo o cha Fabregas. Yo zo ndi mamusa maestro te. Ngai kutu Kelly abo bongo Fabregas ndo kasandi. Yo boy no musa ya maestro ya madebe ni simo kili musala te na boy yo kasinga nde na boy na kilo te yo kasika Fabregas aleki na kilo daleki na kilo te ole na kilo ndeni po yo sa presse tout qui est dans malembe po yo sa presse na nuzela aleki nga te na sense nini yo ibi pourquoi nga na ndima po fallait azome mabato les États-Unis ba wapi so yo imaginez-vous ce que petit na nga sister na nga pito pale na minute azana aux États-Unis ce que Fabregas amemana mu États-Unis te nga na ndima yi Pourquoi même un musicien té ni comme né en a bobo la Fabregas pour na mima musicien mo te na petit pito pale yo bien te na petit pito pale yo bien te azana États-Unis parce que yo Fabregas bato yo ya travailler na bango nanu mutu aboni Europe te alors ba ki Fabregas abaka pressé té il est prêt à pressé il y a pressé té ngai déjà na bimisi mwana moko na Amérique donc tu petit pito pale en Amérique wana petit na ngai OK ola non ba il faut que ero sala moi ozo mesurer mutu faut tala makambo nini mutu asali siko Kempiana to ke nango babi yo série bozaida marando na pachorefi ozaki pembe na wata bana bozongani ki master mais ezongi makasi place boy pachorefi na Kempiana babi wata boki sio ya solo bon moni ngai ko potanga buzo bate na kombo pacho parce que moni batebele ba reprocher nga ba aken po Richard absolument bino visa te bon ngai pena na lenga ki visa na te ngai kenda déjà ba Soudan bamboka mobo Cape Town ezana Amérique pacho le fi peut-être na envia ka pacho le fi ninga zana alukaka un jour amona ta place mindele bazata moi 50 pacho le fi alukaka amatata TGV o ya yo kaka wana pacho le fi alukaka un jour restaurant wana o babenga McDo alukaka akota ta na restaurant na akendolia ozoka pa pacho efa alukaka matata avion international ngasko betapi wana na sina leka betapi wana
donc convier oyo patio refaire azali convier akende na héritier kotiango na mutu na ngate ponga nde na abo naza le seul congolais au monde oh abengana mwasi ya mundele yebisa bagarde alobi na yebisa bata sécurité ya hotel na biboyisa mwasi na mundele naza te boyisa azonga na lelo te na Capton ola donc boyisa mwasi na oh yebi teke wana mboka mindele na mindele yebika oh kenpa na yebika sala bikuna chérie mundele wana olanda yo mwasi ya mundele olali na 2 jours ese zonga mwasi ya yeli susu lobi nango mais moi aussi na lembaki wana il faut na vérifier mais pas Jimmy Bilao ce qui est solo pour na yebika wana ga mupanzi no bozaika nyoso na yango nazo expliquer ba makambo nga esi na sala patio refaire zo luka sala ngo za dans la zone revango nanu obenga na mwasi mundele mwasi mundele ngo pa hotel bien jipe kuba pena ke bato wala na biso ba kempe na zo lokuta moko te ngalo ba makambo na sincère na nzambe na nga likolo soki na bengana mwasi mundele te nzambe kaka zoka to tuna vina biso Jimmy Bilao vena nga Jimmy Bilao ko tina ba bêtise ote ngai basi mindele ba ya lukanga ya ko kota ba bêtise ana te. Merci beaucoup Kenpena babi oza pe na wata te tondeni to vérifier ka papa wana héritier azali artiste o moninga ba musicien nyoso ya Congo bazali ba artiste o nga na comptoir bango tu de bango tu ça n'ont pas passé le roi pour bien ça que la conférence de presse n'a été bon je nous souhaite bon passer pour la nini d'ailleurs ça n'ont pas cité ne va bien ça que était yo pe ma question tout na ngana je suis bango de zela est-ce que conférence de presse n'engeza na ba bengi saka journaliste nyosa ya kama tout ça ça bon passer ça ne passe ndene fali a bengisi a trier quelques personnes biso ba watu mususu peut ezaki na ba activité mususu ozo comprendre bato fallait bengisa kitangela na ba kombo tolongoli ser mamile la tolongoli na bodo biso to ngana wala lise nini impact ya zalaki wana biso to zalaki pemela internet ozuba zela ozu Vincent ba jazz baza watu mona ba kokana na impact te oh la kempe no mo boye sous Vincent Chiluzo comment boye sous jazz ba Vincent baza bato to saina bango na ba TV kini na Melissa bango pema bakima TV ba ba batami na internet okwa comparer ngana bango ngazo biso bona bango ba lobi ke ba pe fallait pesi bango valeur makasi abengisi bango yo okeiti comment dire que comment yo mtoleki bango susu yo za oza besoin na lo ba kipeda batu mususu comme so msaki peda batu awa ken piano kasi tika otuna ngasiko makambo ba journaliste to sorte page Kenje la tumuka makasi côté on a mené que Vincent Chiluzo azali na conférence de presse Jazz Pazalaki abi fallait pour passer bon la na yo zotangela nga Vincent otangela nga Jazz baza batu na beta de ba film na ba TV kini bakima donc sauter les solo maman ba pesi fati pour pas pesi bon valeur abeng si bon na conférence de presse to pesi bon ka ba félicitations pour ba internet ba beng si ka bango si moi jeunesse zela na expliquer yo oyebaka artiste musicien Cisco oyo américain ekasala conférence asotaka drapeau na biso tona bajournaliste tout bazalaki pena na conférence ya fali eske bazalaka na conférence ya Cisco nga na telemela ba Jackie Ndala baluka bambrie concert ya Cisco nga na telemela ba Jackie Ndala na tshela bango libaya ba Jackie Ndala bamela pema na kimisa batu neti ba Jackie Ndala bongo yo otangela nga jazz afumi eloko mo te otangela jazz. Merci beaucoup Kenpena bi mikolo boza na rando na Karim Mokonzi to sauter page wana to sauter lisusu to sauter page wana olobela mo pete to sauter page so bebe na jali seke Karim Mokonzi pa kotima kambo to sauter na biso page nga naza mutu te na bana ya répondre bato mo na fulaka ba petit moko boye ya salité bebe ni lisusu tamo ozonga na lisusu ekolobisa lisusu te mutu soki aza salité trop bato bakamaka mwana poto ke ken mutu a salité bongo yo répondre kendeni to sauter na biso page peka bongo te ke bobeba na ke fingi bozonga ni lisusu bozonga bobeba ni lisusu surtout bobeba ni poani mamka rojenga to sauter na biso to sauter na biso la page to sauter na biso la page to sauter na wana po bozo la bien la page na biso page mwana ana za salité trop na mo ntse na raisonner image nzoto na yesa nga kele to sauter page babi Kenpiana bala ko kamala page le fi batu nyoso baboki si Kenpiana na yebi na nga te ne bat bazolo ba nga na vérifier on a question na nga suka te Kenpiana yebi sanka so bemena Karim Mokonzi kuna ni ngalo bite sauter page batu mususu mona boyo raisonner senga libele nendute bele space nendute bele to sauter babilom so sala nga kele abo bela ni boyo tu asuka
Et toi suka. Tenga lobi ko space nga kele boite ko pardon. Ki bele lobi ba fan na yo kasi te o toi suka bo bebani. Nga lobi ko pesa nga kele te. Na yo ka kele force ko ezana te mutu mwa boye. Oso bosana kinenga azali sko yo zo nga ba image wana da komi raisonner de colonesa boye donc poitrine ne babilo ko wana ça nga kele. Merci beaucoup à toi Ken Piana. Donc voilà, tu as clôturé une émission sur ça. Mal à l'aise na bandal ba epi makambo. Ba mal à l'aise vraiment staff ya danger. Mal à l'aise ba ko to mama Ken Piana carrément condité. Pourtant bazonga la mal à l'aise azala. Bon ni yo poser la question na ye. O poser na kombo. Bazonga na rato ebité. To eba rato. Moko mama la photo selfie. Oui que zo pesa nga kele. To clôturer pesa ba mbote na. Na pesa mbote pa Del Joro ba go danger, c'est Apolline Lumumba. Na pesa mbote pa Angel Muswahili Makizembe, Koko Arafat, donc batu baza vraiment ebelé. Carlos Ikaba sous le plus noble wa Congolais. John Tambwe, na Suède na pesa ba mbote ya trop. Papi Kelly Rife Kisombe. Na pesi bambote ya trop Célestine VIP masa na igela kwa fikote gelo bononge na Lyon donc batu baza vraiment ebele Nathalie Neymar venanga Jimmy Belau venanga Louison Mbata venanga surtout Louison Mbata vraiment donc deux fois donc merci na yo pesa Ramazan na yo Ken Piana po azali azama kasi merci beaucoup Ken Piana donc voilà merci na ba fan yoso ya Sarah Ramazan la Chanel on vous aura toujours la branchée Rolandaka la meilleure chaîne du moment au boy ya Semo Kinae Congo France Ikara Moulai France.com site ya Solo Masolo Danzo Masolo Kitoko.